Böyle bölünmüş.
kamera eza mbongo Bisikati na mai nyama kati
Action. Ouais. Sa mutei nzila tukutile mabiso baso pe tukuyemba etenya nzembo moko numero 11 mpona kopesa mutei na biso nzela aya kolisa biso maloba na nzambe. Mbote na biso maso mbote bana na nzambe oyi awa mpona kolela moko na biso oyo azalaki mopili akufi kati na nkolo biso mpe lokola bakristo tozobundisa nzambe. Alleluya. Na livre ya Ecclésiaste 7:2. Ecclésiaste 7:2. Il faut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Mokanda na nzambe lobi na biso ete efeli malamu tokende na ndako ya matanga ke tokende na ndako ya fete. Awa toyena katikati na matanga mpona nini totaka mikala na nzambe parce liwa eza suka ya moto nyonso ndeko na biso ezali mokolongo eza kozanga mokola sokana na obinga ye ngai ona kona toko ezali mokolongo bakosaka mpe mapesi na pesi na kotokisa bilamba na kolinga bato bamona ngai na komela ngai eza mpona nini totaki mikala na nzambe. Et c'est lui oyo bazana na bomoi soki aye kolela motu oyo akoyo ye mokolo moko yo okota na kati ya tefu oyo mokolo tomilengele. Alléluia. Esengeli tomilengele la mort est inévitable. Des fois c'est pas la loi ezalaka te bato nyonso ya motu yo toyebi basali na nzambe bapesa toyebi bato basala misolo na mokili oyo bapesa toyebi bato basala lokumu mingi na mokili oyo bapesa na yo nanga mpe tokopesaka likambo motu ya ezali ekokolo ngana tokokufa te me ya motu ya ezali likolo liwa ekoya ekokuta yo nanga indenge nini azaki mama ya bana azaki mama boboto azaki leki ya bayaya na makasi na yango nyonso ata yo otonda misolo ya ndenge nini ata ngai natelemi nasimi mikro mpo na mérite na ngai te eza ngolu nzambe apesi ngai nayeba mpe un jour eza na mokolo mpe bakoteya mpe na matanga nanga mpe boyi
Mais avant de matanga na ngai ekoma, na litala ete ngai na nkolo na ndenge nazotambola ndenge nini. Parce que nsima ya bomoi oyo na se ya moi, bomoi mosusu ezali. Nakobi elobi epesameli na moto avivre 70 ans, 90 ans, mpe bakobisi na 120 ans. Nsima na yango okende wapi lisolo ezali. Lisolo ezali lisolo te. Ce n'est pas une illusion, l'enfer existe et elle est réelle. Le coup l'enfer est réel et c'est que les gens ont mis des parce que dans poto et l'ambami de gens est vendé au collectif comme il y a seco et dans 40 ans et dans 50 ans l'idée là na katikati ya moto mais pour que de na moto wana te et c'est que nous en andela kaka moko et le chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yesu ndezela ya so nenga ngoma na Golgotha atondi makoki kolongisa ngana yo liwa na tombo ya lelo mais à une seule condition to fumolele motema yete akota. Alors je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'entend, m'ouvre son cœur, j'entrerai. Alors quand on a pas mal, quand on a pas de revendre dans les longo, si il y a une katikati ya sport ya bomo inayo. Et donc on va faire kabola yo nansande. Alléluia. Ni la vie, ni le longo na Yesu Masia te. Rien alors ne te sépare de l'amour de l'Éternel. Nyonso na ngo posa ezakati na Yesu Masia. Olingi omala Yesu na pesa na mabali. Na mosala Yesu na pesa na promotion. On ignore ici l'activité. C'est une seule condition. Tu es un centre ma gambuna yonyos. Alléluia. Todo te ya moweite. Pona nini parce que ici mayaliwa mutwago lingisa masumu na yete. Pona nini ici mayaliwa mutwago bongola motema te. Alléluia. Ako bongola motema te. Ndenge mukana ya Hébreu Elodi, Hébreu 9:27 alobi Elodi, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi viendra les jugements. Et ça, c'est les pour la biscotte, pour la bapatade. Mais bisous pour yamba, il faut que tu aies un Christ. Alléluia. Après ça, qui est au bon moyen, c'est à moi. Le col à l'unité, pour ça, qui est à Yangoni. Alléluia. Je ne te condamne pas, mais je vais te rappeler le peuple. Je vais rappeler le yaya, je vais rappeler le maman, je vais rappeler le parce que pour lui, on a un pour y rappeler. Mais toi, il y a des gens qui ont beaucoup, tu recoutes à la main de biche et le bon encore, il faut masser. Dans Luc 16-19, on a dit solo ya un riche na pauvre là. Riche il menait joyeusement sa vie. Chaque jour, tout ce qu'il voulait avec une poste na yango a vu yango. Alinga qui ne met la photo à kokende. Alinga so bila mai motuya a kosomba. Alinga te paysa monte malaye a koste paysa yango. Mais tant qu'il voyait yaki, et pourtant il choisit.
Maïdio, qui n'ont les lois et au vocabulaire. Les lois, le balayo est pour Isami et pour Isa au balayo. Nous avons un biso. Nous avons un pesa qui yoye, à Kamakiye, voyez que ça va vraiment déjà. Et on peut ça. Batelayo, Namanayo, Pédion, Coranayo, Kobisama, Kobisami, Yasoro, absence. Il y a des communautés dans le Namanayo, mais il y a des gens de la salle. Yo, Kosa, Kolisa, Nayo, et programme à famille de la Borayo. Parmi les affaires, il y a le Bayo, le Baki Banaka, et des cas de parler, Mawa Kolomora, Bosusa Kotika. Yo, Mokoye, Mokata, qui n'ont pas fait la Bokio. Vous savez pas pour les alliés, qui y a des alliés, la Coralie, Spacia, pour les alliés, pour le Amen. Amen. Alléluia. Mon ya centre de santé, les arbres et les humains, mon compte, merci. Pour remercier Nzambe Yanikoso pour la circonstance pour Yanikoso. Yami Balé, nous avons remercié l'Église par le biais du pasteur responsable, tout le consistoire, la diaconesse, maman Bouillonso. Et puis, nous avons remercié la Union pour le soutien du nom et pour la présence de nous. Soki ezalaka kapona mayele, soki ezalaka kapona mbongo, examen bakisi les mamans remerciement lisusu la famille, mobali naye, famille naye, on a soutien on a participation du reste. Adieu Mita et tout. Adieu Yabibish. Adieu David. Nous te recommandons plus jamais que ton amour repose en paix. Merci, Mme Zalaki, Malouba, centre de santé. Maman Bibish, Zalaki Moussala. Iglesia ya Mont Moïja. Moïtobeni, Motika Mina Pasteur. Aya Liboso pour la Mont Yaï. Oui. Nous allons pouvoir nous soutenir sur le côté ça. Merci. Merci na bisomaso na guinea pour le voyage pour les monabiso. N'est ma commune le but de la révélation pour les. Merci. Merci na église. Ici au niveau de l'Église et à l'Église pas de votre musique, à savoir votre Église pour la première. Merci na la famille de connaissance na vos amis sanguinaux et vos nabiso. Oui, ça passe. Et ça va nous aider dans nos soucis. Ça va nous permettre de nous accueillir. Donc, nous allons estimer que tika mkondo na bisika ya tika la libera, mais pour senga ete libota ya papa Pascal, pour écouter nos tika, libota ya maman Bibish, na biso oyo église Momoleja après enterrement, pour kutana na manzezele kamutsaka bisika. Mama Biso Azalaki Osana,
bisika bana bazali mpona mwa mai na mwa oyo ebongami mpona nsima ya kokonga ye. Merci na nyonso oyo bosali. Mama Bibiche, nzambe ya Jean Robert aza na nzambe na yo toyebi eza mpasi na mpasi mais afortifie mobali oyo atikali na bana ete nzela na bango mpe bokoli na bango ezala malamu parce que nzambe ezala te na yo. Merci. toyoki moya église sikoyo toni kosukisa eteni oyo po ete mama Bibiche awumelaki na koraka na ntembo boye tobengi président ya grande famille bana ntembo baya kopesa mabanga. Mot des circonstances de la grande famille Banakembo à l'occasion de la mort de maman Luta Petoko Bibiche. Révérend pasteur, respectables serviteurs et servantes de Dieu, chers parents, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est sans ignorer qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer et j'en passe. Cependant, ce temps nous est accordé par l'absolu pour pleurer notre chère maman Luta Petoko Bibiche. Révérend pasteur, respectables serviteurs et servantes de Dieu, chers parents, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, ainsi qu'un bateau qui a fait naufrage au milieu de la péninsule, tel nous nous trouvons aujourd'hui noyés au milieu de lacs d'angoisse, de désespoir, de la longueur de la vie, du fait de la mort de notre chère maman Luta Petoko Bibiche. Néanmoins, nous voudrions pouvoir un instant écarter de nos âmes les émotions douloureuses qui les achèvent et les dominent pour rendre un public et sincère hommage à cet être qui nous restera toujours cher et vous dire ce que nous gardons comme souvenir à son sujet. En ce moment lugubre où nos cœurs sont abattus, qu'il nous soit donc permis de prendre la parole devant de vous, non pas pour faire la lèche, ni pour vous distraire avec des propos galéchiques, ni pour cajoler les découillousses comme c'est la coutume dans presque tous les deuils, mais pour faire luire sur vos âmes immortelles qui retourneront au sein de Dieu comme la sienne en ce moment précis, un rayon de quelque vérité qui pourra protéger vos mémoires contre les témoignages mérités au sujet des illustres disparus. En nettoyant du regard le parcours des illustres disparus, on se rend compte de sa bravoure, de la fécondité de son génie et sa meilleure conception de la vie. Dans l'histoire de la grande famille Banakembo, elle occupe une place exceptionnelle. Toute sa vie, notre chère maman était toujours animée de grands sentiments humains, nobles et simples. Quand nous nous rencontrions, elle ne cessait de témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Elle éprouvait toujours un besoin de détente, alors elle donnait libre cours à sa fantaisie dans des paroles et parfois comiques. Sur ses lèvres en fleurs, il y a toujours une pointe de gentillesse qui la poussait souvent à sourire ou à rire aux éclats, afin que s'accomplisse ce qu'elle disait. Le célèbre fondateur du XIXe siècle, François Léo-Auguste de Chateaubriand, je cite: il faut que les familles avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir vu. Elle était toujours simple, aimable et naturelle. Les mots qu'elle contiennent, méchanceté, colère, vengeance, injustice, négligence, frayeur, lâcheté, hypocrisie, ne faisaient pas partie du journal de sa vie. Oh, nous effroyables, oh, nous désastreuses, pour rétendre comme un éclat de tonnerre cette nouvelle épatante et bouleversante. Maman Luta se meurt, Maman Luta est morte. Hélas, vers le passé, tournant un œil d'envie, sans que rien ici-bas puisse nous en consoler, nous regarderons toujours ces moments de nos vies où nous chantions ensemble. Lorsqu'elle chantait, nous croyions entendre une strophe entonnée par une étoile en plein azur. Nous verrons ces moments jusqu'à ce que nous mourions, puisqu'une sœur, elle était pour nous une amie. En ce moment où nos cœurs pénètrent dans ces
passé charmant. Les temps heureux passés ensemble.